Bonjour, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir ma grande famille. J'espère que tout va très bien. Par la grâce du Seigneur. Voilà, Nzambewana, Abateli Biso, Atelemisi Biso, Toza sous compte Lelo parmi les vivants. Et raison pour laquelle Toza sous les bossons, Nabino Mokolo Lelo, pour nous partager. Namoana, Totara toujours Nzambe Liboso, et si j'ai un biso, quand des tolobaki. Ceux qui te télémi, ils ont la makasinaye, ils ont la makasina bisoté. Éternel Dieu, te pétion, merci. Merci, Nabo Moya, papa, maman, de comment si mon balo azui, papa, kotalanga. Merci, Nabo Moya, Kolo tikete omi monisa. Te pétion, merci Seigneur, na moment pour le sali bisoto, et bana pour partager. Ticket, tu es pour bimalelo, na tango, les alloys, pour salamisale, pour botambo, makito, pour katina bajuna biso, te chasser, puissance Seigneur, sur les diables, les aramusika, batela bon moyen biso, batela Seigneur, toutes les armes, les alichènes, nabiso, qui m'y a peu bon zambé, na yo, et régner kat nabiso, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu. Amen. Voilà, Amen, que Dieu soit loué. Nzambe azwa lokumu, nazo senga kaka na yo papa, maman ndeko mwasi mobali, soki lelo, ezambala na yo ya liboso. Ya kolanda vidéo ya maman abi, ya kokoya vidéo ya maman abi, na sengi na yo vraiment ko s'abonner, kozanga te ko s'abonner, ko liker, ko partager, pourquoi pas ko commenter et kozala malamu mingi. Vraiment totala pamba te, to s'abonner, to liker, to partager. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Vraiment on a vraiment le na ozala penza mo mulai mingi te, nazo le bela sujet où est important, mais par la grâce de Dieu to ko développer à ta deuxième partie na yango na bajour oezoya to ko na ko développer deuxième partie na yango. Vraiment na lelo to solo na bandeko na nga ya basi onyo surtout ezala oyo akoti na libala to pe oyo azo se préparer akota na kati na libala. Yo oyo uti kokota libala to kokota déjà na yo oyo pe ozo se préparer pona okota na kati ndako ya libala. En tout cas bandeko na nga boya to solola, en tout cas toza na vidéo moko awa na salaki na lobelaki sur homme mibali oyo wapi Bible ezoloba ke l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. To lobelaki vraiment mingi mibali pena to epengolaki mingi côté ya mibali pona kolakisa ke un homme responsable oya moni ke il se sent maintenant responsable alingi a quitter ndako ya ba parents, à s'attacher na nani, à s'attacher na mwasi. Et comment aussi cet homme doit se comporter, doit prendre soin ya ndako na ye, ya famille na ye. To lobelaki vidéo ngo awa eza awa lelo sikoyo na ye to lobela côté ya ba femme yango. Voilà, ba femme yango balobi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ce qu'on dit qu'on a mwasi yo motozo se préparer au kota na libala to pe yo moto koti na libala. Est-ce que tu es une femme ou bien oza jeune fille? Oza mwasi to oza jeune fille, okomi mwasi okoki na ozala mwasi to ozana no ko se comporter de ko la jeune fille to ozo mema ki jeune fille wana tina kati na ndako libala. Yaya un homme veut dire un vrai homme oyo azolinga abala mwasi balobi une femme mobali wana azaka na posa ya une femme, une épouse et en même temps une mère. Donc cela veut dire une femme il faut ayeba rôle na ye na kati ya libala, il faut remplir oyo ezali ba devoir na ye, il faut asala malamu oyo ye esengeli asala. Alors une mère aza oyo apesaka vie oyo azwaka soin. Mama ozokende okota libala oza kose comporter ozomemaki jeune fille lelo nakombo mwana na baréseaux sociaux bakomo otia bakombola bango oyoka ata mosusu Rebecca la capricieuse, Bernice la capricieuse, soki Sarah la capricieuse. Yaya sikoki ya capricieuse wana donc yoti na âge okomi na ozalaka la capricieuse pa na bino. Oui merci pozana onandaka ba parents na yo ozana la capricieuse kuna, mais yeba tango ozokende okota na ndako ya libala, tango ozokende okoma une femme, la femme de quelqu'un veut dire ozo porter kombo ya mobali na yo, kombo ya mobali oyo azopesa valeur, kombo ya mobali moko. Alors ma sœur, comporte-toi comme une vraie femme, une épouse. Une épouse ayaka na eloko oyo ya kobakisa epa ya époux na ye, aza aide semblable, aza mutu oyo ayaka
kaka na quelque chose ya kobakisa esika oyo ezangaki. Une mère aza oyo azwaka soin ya mobali to pe ya mwana na ye, azozwa soin na ye. Une mère aza oyo apesaka vie, oke kopesa vie. Yebaki ntango ozokende libala yaya opesa vie na esika oyo vie ezalaki te. Tala différence oyo ezalaka ya un homme célibataire na un homme marié. Soko okoti na ndako ya un homme célibataire osentir peneke ndako oyo vie eza te, po ani mwasi aza te, au moins ata mosusu pantalon na kiti, au moins ata mosusu lutu na mbetu, au moins ata mosusu kopo na mesa. Donc cela veut dire que vie eza te, po mwasi aza te. Mwasi nde fois ya na ndako oyo po ya kopesa vie, po ya kopesa oyo atia ordre esika oyo wapi ordre eza te. Sikoyo yo soko okende na kati ya libala en tant que femme nde okoyeba bien ko remplir ba devoir wana pe kotia ordre wana kopesa vie en tant que mère. Mais soki okei en tant que jeune fille à se basar na bibloko eza superficielle. Ye oyo ya omona yango aza na mposa nango. Ntango ayoki ke téléphone moko asika ebimi aza na besoin téléphone wana, elamba moko asika ebimi aza na mposa nango, chaussure, sac, ainsi de suite. Mais une épouse, une femme, oyo ayebi ke aza épouse, aza femme de quelqu'un, aza mwasi oyo ake ko apporter vie, aza mwasi oyo ake ko mema quelque chose, aza mwasi oyo ake ko latisa vision na kati ya provision o mobali na ya aza nango. Tout d'abord, il faut yeba na ndako oyo esika na ye, na vie ya mobali oyo na ye, oyo toye kosangana na ye, vision na ye eza nini, ba vision nini aza nango. Et nga en tant que femme, en tant que épouse, il faut apporter nini, il faut apporter combien, il faut combien ya mbongo te, combien ya befort na ya makanisi, ya ba concert malamu, combien ya donc ya makambo ebele oyo nga na koyi ko apporter pona ko latisa vision wana nzoto. Yaya est-ce que tango kota na libala to pe ozo kende ko kota na kati ya libala ozo songer na ba biloko wana nyonso, ozo vandisi biloko wana nyonso, to ozo keka ko kota libala tant que jeune fille po ba camarades na ba mona otia ba photo na réseaux sociaux ba mona ki obali. Oui, eza grâce yaya libala eza ngolu, eza grâce tango otie eza roi témoignage na yo olakisa. Mais il faut yeba pe lisusu ke na kati ya domaine nango esika yo koti, il faut vraiment remplir eza ba rôle na yo, o remplir penza o eza musala na yo lolenge esengeli. Mobali azalaka na besoin ya une femme, pas une jeune fille, pas une petite fille. Yaya mutu nyonso asalela mobali ne caprice po eza nango makambo ya bolingo, osalela mobali no caprice ya bolingo ya fière ya nini ekendaka nango bongo. Mais yebaki caprice oyo ozosala eza tanke mwasi ya mobali esala mo bagunda bapilipili na bolingo, mais eza caprice oyo te komema yo ntina domaine ya épouse po oyeba na kobosana oyo ezali rôle na yo oyo koyeba na ko remplir, oyo ezali rôle na yo oyo koyeba na kosala na kati ya libala na yo. C'est très important. Mibali lelo bana posa ya épouse, mobali ana posa épouse, ana posa femme, ana posa une mère. Donc nyonso wana ba rôle wana yo moko tozo jouer yango. Alors faut yeba na likambu nini na domaine nini na moment nini na ko jouer rôle la épouse, na ko jouer rôle la mère, na ko jouer rôle oyo. Mais ki mingi kotia ki rôle ki jeune fille ya ki petite fille pour refuter oyeba accomplir mission na yo ndenge esengeli te. Alors moi si zala vraiment une bonne épouse, zala vraiment une bonne aide semblable oye ko bakisa, oye ko latisa vision, oye ko pesa nzoto, oye ko pesa vie esika o vie ezalaki te na vie ya mobali na yo, na kati ya ndako na yo, na kati ya foyer na yo, na ba projet ya mobali na yo, na nyonso o bokoyi kosala yo mwasi tango ye oye na quelque chose oye ko bakisa, oye na vie oye ko pesa. Et non que c'est basé na biloko eza superficiel, au contraire et ko détruire mariage na bino o e ko apporter l'oroté o e ko sala eloko te. Il faut yeba rôle na yo oza mwasi, rôle nini oyo yo so kende na mona libala to pe rôle nini oyo ye na mona kati na libala. Est-ce que so accomplir yango lolenge sengeli, est-ce que so salela yango pena lolenge sengeli que mobali pa otelema babi. Voilà, cette fois-ci na bali mwasi na mwasi oazo remplir ba devoir na ye, na mwasi oazo sala penza comme il faut. Voilà, mobali wana il faut atelema za la fière na yo ma sœur. Et si kozo landanga, est-ce que mobali no za la fière na yo?
Est-ce que mobali na yo azalaka fier na yo? Est-ce que mobali no atelemaka penza lobi moi j'ai une épouse, j'ai une femme? Est-ce que mobali no azala fier na yo? Est-ce que yebaka malamu ko remplir ba devoir na yo comme il faut? Lolenge sengeli, est-ce que tu es vraiment une bonne épouse ou bien une jeune fille? Na kati ya libala ya peu importe âge ozala nango. Peu importe âge kozala nango, yeba déjà que tango lati kombo ya mutu moko officiellement, yeba que tango oza honoré devant les hommes, devant Dieu, devant ta famille, tu es devenue une femme, une épouse. Donc cela veut dire que mutu azo porter kombo ya mutu moko, alors pesa kombo wana valeur, pesa kombo ya F wana valeur, veut dire F amunene ya minuscule, et ça F amunene vraiment. Il y a majuscule plutôt. Et ça F a munene. Donc F penza ya munene. Donc ton mokena F wana ba otala pena F wana penza ke e ko ajouter ko pe sa vie, e ko pe sa bon mot et pas ya H. O ezala ki peut-être ya okonda. Alors vimbisango, o vimbisango na bizaleli, o vimbisango na maturité, o vimbisango na façon ya ko se comporter, o ko vimbisango na lolenge oyozo meme la provision, o lolenge oyozo lati sa vision ya mobali na nzoto. Ko se zalaka basé na biloko mikete ya biloko mokili otowela ngote po esila ate. Oyebi baloba eloko esilaka te bawelelaka yango te po esilaka te biso toya mokili tokuta yango tozokola tozokende tozomona ngo nde ezokendele na misu na biso ndenge ezobandela ndenge ezokendele na nde ezokendele oyo mpe ezoya alors ntango oyebi koza mwasi okoki kopesa vie na kati ya libala okoki kopesa vie na vie ya mobali na yo okoki kopesa vie alors lata efa monene lata efa munene kati na yo ko se base na babiloko eza superficiel te ko se base na eloko eko apporte lo eloko te yaya eko apporte lo eloko te mwasi libala mwasi azalaka mobali azalaka na posa ya une femme aza mwasi ayaka ko soutenir mobali na ye ovandi pe na mobali no bokomo otu na ye okomi ozoya pe na ba projet ozo proposer ye ozoya pe na ba initiative ozoya pe na ba biloko o mobali pa otala oui ça c'est ma femme donc mwasi mutaye nango mobali pa vandi bo solo li po bo analyser ngo ensemble bo sali ni bo valider yango bo voter yango bino mibale donc tant bo voter yango na bo sali mobali ozala fier na yo mobala ozala fier na yo yaya ngana zala toujours contre la base sur balobake mobala to salibo yaya siko na ndako libala na rôle no ezani rôle nini osala kasi tango oloba peke na osala ta to salia osuka boya to salia osabu yo mope kam to fungula porte te yaya yo mope kam to fungula porte mais tango za moi sa maele tango za moi so apporter quelque chose o marquer pe mobali wana donc cela veut dire o marquer ye ozo marqué na babilo mosusu o même ya satanda ki nango te ozo epate ye na ba projet ozo ya nango na ba idée ozo ya nango na façon dont ozo memela ndako no libala no kibo mwasi na yo alors tango esenga pe que o jouer rôle ya une mère de par là toloba que mwasi o azo lambela mobali na ye o azo zo soya mobali na ye ya bilamba kolata mobali na ye mobala va bi motali alata ki bien abimi bien otali e chemise na sengle na ye ya kati sukilote na ye est-ce qu'elle a lo kwa propre est-ce que ça bien yango wana rôle la mère yango wana rôle ya mwasi oazo jouer siko rôle ya mère na tango wana donc na tango wana nyonso mbale zo ya kosangana yaya nyonso mibale nyonso eza ya kosangana donc cela veut dire que oza mwasi oza épouse et oza mère ya mobali na yo ozwa soin na ye akolia nini oservir ndenge esengeli mais yo oza na kaka lokwa yo so oza na bandeko no na ndako oza na basemeki na yo nayebi te baniese je ne sais pas qui lokwa yo so otandi makolo likolo lokwa ozwa deja bandezi abiso tobengaka bango bandezi na Congo lokwa so ozwa deja bandezi ale makoloka boy so papa ye ndezi fois servir mobali no biloko akolia ndezi fois sala boy mama eza manque à respect envers mobali na yo foye baki ya manque à respect yo ransi ko manquer mobali respect zaka ko bimisa benjir insulte na mnono non ko manquer mobali respect zaka ko oser dans likolo na ye non tant yo zo soya mobali na te comme il faut ozo sala devoir na te comme il faut o manquer mobali no respect
ozo manquer mobali no respect biloko mobali na ozaka soin na malamu te tant na lobela biloko mobali ezaka biloko olia te nyonso na kati donc cela veut dire biloko olia bilamba na ye basapatu basukilote basengle nyonso ozaka soin na ndeni o arrangera ndeni obongisa ndeni donc biloko nyonso wana soyo osa devoir na hotel lolenge singeli soyo ozo accomplir en hotel lolenge singeli mama yebake ozo manquer mobali no respect. Alors, tant ozo manquer mobali wana respect, ozo jouer rôle no malamu te, oza une épouse te, oza une mère te, oza une fille. Alors, kola. Moi si na kati ya libala kola. Moi si ozo se préparer pour kotanda kwa libala kola. Kola yaya. Lata maturité, lata ki mwasi, lata ba qualité, lata ba capacité, lata biloko wana nyonso. Pour oke na kati ya libala mobali wana na posa une épouse. Ana posa une épouse. Totali kuna na jardin d'Éden Eve alonani Adam lobakini. Voici cette fois-ci l'os des maisons. Cela veut dire j'étais seule. Nazaki nga moko. Nazalaki pena na kati ya solitude, nazalaki na esika oyo ke muta osolane azate, muta kozwa soin na ye azate, muta kosunganga azate, nazana idée zaka toujours malamu ko partager yango deux personnes. Tango to sangani to se réunir, to sangani to tie maele, to tie makanisi, idée latinzoto. Alors siko nazanga moko, qui va m'aider? Nani penza ko pesa ngai o ezali ba idée, nani akoyeba bien ko simba nga orientenga, nani akoto azate. Voici cette fois-ci l'os des mes os. On l'appellera femme. Yaya balobaki te qu'on l'appellera fille. Balobaki te qu'on l'appellera jeune fille. On l'appellera femme. Femme yaya. Osa femme, tosa jeune fille. Osa femme, tosa fille. Osa petite fille. Alors osa la femme. Zala femme yeba ko remplir ba devoir na yo. Zala femme yeba ko sala o eza rôle na yo. Zala femme yeba ko zoswe ya mobali na yo. Zala femme yeba ko lati sa vision ya mobali na yo nzoto. Zala femme apporter ba initiative, apporter makambo malamu mingi côté ba initiative, côté moi ba initiative ko esala ke couple s'épanouir. Moi si mutayaka nango. Ezala mingi na mibali ebele ba ki para penza penza makambo wana te. Mibali nyonso te. Ezala mibali ope va s'éclairer saka yé pas besoin d'avoir idée non chérie na moni cette fois-ci tout ça la boy to bon ça peut-être un coup to changer logo to innover tout ça la boy et ça rap mi ba msupe ba sala mo mais mingi ça mingi côté na biso basi ce côté moza mwasi oyebi ke ta na mwasi donc faut na sala boy pona innover parce que la carte libala pena innovation c'est très important hein. C'est très important dans les mariages. Donc, tant que ça la boy, ils ont innové. Tant que ça la boy, ils ont ça la qui coupe la biso, ils allaient épanouir. C'est ça. Mingi, biso basine to yaka na babiloko wana. C'est quoi soko ça une petite fille. C'est quoi soko ça fille, jeune fille. Oyo oko li sa makanicité, oko li sa ba idée. Comment que okoya ba initiative wana? Comment que oko jouer rôle wana? Donc moi si za la femme penza avec F wana ya nene ya mokiete koza la petite fille koza la jeune fille parce que tant oza jeune fille tant oza petite fille osa elote donc mona que faillite déséquilibre makamnyo surtout wana na kati na libala mais tangu moi si aza femme ayebi ke rôle nanga afona sala boy ayebi ke photo sala boy fona memela papa initiative oyo fona memela idée oyo photo ke nango boy donc monique moi si wana azo jouer rôle na ye ekindara bien alors maman naninge sikoza omitala pe omituna est-ce que je suis une femme ou bien je suis une petite fille naza jeune fille to naza femme est-ce que nazo se baser na biloko eza superficiel na biloko ezo leka ou bien nazo se baser penza na eza rôle nanga nazo aider mobali nanga na nini mibali belé pe lelo ba se retrouver libanda po na kati ndako sentir édité au sentir moi ça zo aider na kata ndaka so sentir équilibre té donc cela veut dire na nenga zaki célibataire na depuis à bala rien n'a changé donc cela veut dire comme rien n'a changé asane ne loko ça donc c'est que faut qu'il koloka secours libanda et fidélité mususu ya mibali ya bongo et ya ndenge wana po ozo sunga mobali ala muka 5 heures alors qu'à 4 heures akenda ko luka et tant azo kendo luka wana il faut aya pas sentir que ils ont la provision moko boye
ezolatisa vision na ye nzoto ezoaccompagne mais ntango eza te mobali wana kose sentir sel mobali wana koyeba te asala nini mobali malamu mobali mosusu avandisa mwasi no alobi na yo avandisa bosololi alobi na yo mais mosusu aotalaka abi awa eloko eza te donc lokwa na si na bala kaka sho eza te divorce mpe na odivorce nanga te seke naki eluka secours ailleurs yaya wana sikoyo role nini ozosala est-ce que wana vraiment oza une épouse est-ce que wana ozo accomplir malamu oyo ezali devoir na yo ou bien ozo échouer ou bien échoua yaya soki lelo ozwi libako akolanda message oyo rien n'est tard. Rien n'est tard. Luka o réparé. Luka o bongisa. Luka o latisa nzoto. Luka o bongisa lisusu. Lata F. Lata F amunene ya ki femme, pas ya fille. Longola F amukie wana ya ki jeune fille, ya petite fille. Lata F ya ki femme ya. E banako sala. Et bien kosala oyo bana ko accomplir osala ba devoir na yo osala penza oyo sengeli oyo kosala que mobali na yo azala fier na yo ba parents na yo bazala fier na yo parce que bango pe ba otala que en tout cas basala ki musala malamu na se na moyo yango wana ezo mwana na miso mais soki kota mobali ozo échouer faillite ba parents pe koto ba otala ba moni loka malunga te eza soni eza pasi to se baser kana ki basi ki leloté to se baser quand la matériel à qui leloté yaya o esila raté ba o la raté tango ko construire vie ngana lo ba toujours maramsusu nyonso na vie maramsusu na vie ezara sacrifice tango na se sacrifier pour ne loko moko pour na bonheur moko na mi ke lobi e futanga na mi ke lobi e futanga donc ça veut dire lobi tango e futanga ba oyo peut-être ba okanisa ke ba onde ba gagner lelo ba o peut-être ba okanisa ke ba onde ba zui lelo tango ngana o se base ne loko moko ya malamu l'objectif moko ya malamu c'est que lobi biso soto ozaka ndenge moko po esila na ngote to wela te okebi pete bango nde ba okweya ba otala mutasala je kizengi yango wana babenga je kizengi donc bino bomuno ntinga na okelela ntinga na osala or je me base na se baser ne loko moko je me sacrifie pour un but très important alors tango eko simba na yesu elongo alors wana pesa nini no bosa na bapasi et alors moi soit kumbize 9 mois nausée zawana vertige zawana mutu passe zawana malaise kende zonga metango simba bebele na maboko abosa na pasi ayoki suku tu posa ki suku bota lisu mususu c'est la même chose avec la vie des fois dans la vie il faut se sacrifier pour une bonne cause il faut se sacrifier pour la cause na malam pour la base na malam pour ne loko malam c'est très important très capital au lobby tango ko simba yango yo moko tout d'abord aux affaires na yo mobali na yo y compris ta famille ou pourquoi pas même ta belle famille bien sûr na ba o bazara reconnaissant ba otala pena ki ndeko na biso tanga azwaka mwasi wana azara boete mais à cause de cette femme regarde o ya komi lelo cela veut dire que azaki femme neni azaki femme kiete donc ayaki pena ko sala o eza œuvre na pe misala na ye tika nzamba lola apambola biso tokutani prochainement pour la numéro ya sika nayebi ke yo ndeko nanga mwasi mama jeune fille oyo kolanda message oyo jeune tantine je ne sais pas moi là t'as vraiment femme nene nayebi ke eko ajouter quelque chose et bah c'est quelque chose pe et ça la lisusu makama minene nayebi ke message ekoleko pambate eko apporter lo quelque chose pe kende pratiquer yango et romona quelque chose nzambe arozanga te na kopambola yo pe kombo na ye ekozwa lokumu merci beaucoup tokutani prochainement bye.